bato mususu baza pena serete na basiti mususu ekomi nango lokola régie des eaux donc bomela mai na sima nango nde facturé nga siko na boya régie des eaux donc mpona kosepelisa mingi ba Ivombi Gogo mobali aladi miakaza donc na misa na ngai na demande mobali ya midi mobali ya mwasi midi bango bana na Suède depuis Suède quand papa azara azara Suède oui oui Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Informação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital. Comme je venais de vous dire, Aza moko ya bastar congolais na biso, Aza pembe nanga, na ingina dévoiler yebo parce que Aza nani. Bonjour papa Makaya. Bonjour maman na biso. Boni. Kangad. Nani kile bandaka bagangi mapolini mowa ganga bi papa Makaya kala makasi bokenda wapi. Nga nazoka makunde yozo bake kala makasi po surtout bina poto batala kala bango bakota ba YouTube ba émission pe bazolanda donc yo nde vraiment nde aux informé te. Ah bon nga informé te. Papa Makaya na tuyi kala parce que papa Makaya o wana nga na yebaki papa Makaya wana lelo no moni disute eza nini na habité aux omonela nga wapi te. Na balini na yo wana ezaki il faut le baquet boyer place bonazo monoté place bono monoté pour surtout le ba YouTube neti na poto bazolanda na bango na ba site na bango ba mesana kokota donc nazana nga na ba producteur to solo na bango bien. Ah bon bazomona nga na ba émission pe ba collègue na mususu nazoleka leka na habité yozo lukila nga wapi. Donc papa Makaya ti lelo zaka na bonne relation na ba producteur malgré ba bébé ça ma solo mais bon zaka na ba bonne relation. Bana ba bébé ça na solo. Oh baninga no baleka ki avec ba producteur bo manzondi ko pe kufa nango yango bino tout ba président bino tout bo sa ba combo sa ba succès bo comment ba chaîne bino YouTube. Baninga banana na. Ba question zenga moyen tanga ba komo ngo ezate po eza Makaya mtaza lelo. Seke ba petio ba bimi na 16h ba onde ba tout ba bébé simsala ba producteur te. Ah bon? Ba producteur te po ba producteur te utala bango kala bango ba sali biso tozala. Donc bango ndeka ba baby CG. Sono ba bango ba baby CG na ndeni ni boye ya pe banu ka ozwe banu ba na 16h quoi. Banu ba na 16h. Awa sutukila $1000, awa sutukila $700 ba pia ça la filmer, il y a ça la filmer oh non, biso mo so photo prouver ba producteur. Or que ba baby CG. Banu ba na 16h. Biso ba na 16h pour me sérieux, biso ba na 16h là j'accepte. Non non, on a 16h. Papa Makaya to solo. Kasi biso ba na 16h, biso ba to esika. Biso to esika za pongoti. Yo mo timbeli wa mwana 16h c'est bien. Papa Makaya to solo pe mukie parce que papa Makaya aza moko ba star na biso munene ya mboka Congo. Asala pe kombo asika pe ba archive pe belé et surtout to bi pe to tanga ngo donc to kapete. Bana 16h pe ba ko to sala ngote. Ah bana 16h pe ko sala ngote ba oui ya na ndimi na nga po za bongo po mokilebi ke za bongo mokimo bimbelo ba komba papa Makaya. Oya boya ntukanga ba souvent na vie ko ba mutale ko to bonzamba ko tuna yo. Papa Makaya to sola muke pour na parcours na yo professionnel pour na biso bana 16 de habiter Papa Makaya zaki wapi lequel pendant na komi wapi habiter biso bana 16 bana baza ya 19 bazali mais quand même vous avez moi muke ozolanda Siko papa Makaya alongwa koto ya koma koto foye bat. Siko papa Makaya balanza moko ya mboka ba pena ba 19 ans ba 20 bon ba yebi nonte bongi yo ba 19 yo moko ebisa bango po ba yo kango ko za malamu. Oui, papa Makaya za formé pa ya Masumu de Brende ya la Kayala Fumwa Mbanza na bandela ki pa na ya para ba balaba ya ba quartier mais théâtre pe apo comme assuré na zongo musala formé par Masumu de Brende
musala siko pe fungwa mapana susu et comme penza mamba mbongo donc pas ya sans souci il perd son âme donc pas ya le maréchal il y a kenda na tika biso ipe ka fuli biso to longo wana to yina mama ba théâtre net ya poto wana donc première nzonzi na ngati tengesa na kufi na ye ko sala ngona wana ko to tuninga te metika na ebisayo na ko sala ngona ve José Mambouini to sali na José Mambouini na Emile Zola Esili après to kotana ba vena biso ba devait fula mpungu ba vena biso nani ba dame di monekene donc ba armelu wana sera VHS ba petit 16h bazalate wa VHS ba monter biso ba magnéto CDT internet cité vous comprenez? Voilà, Papa Makaya. Donc, il y a 6h. Pour 6h, bata 6h, baza. Nana muta 12h. Ah, allez muta 12h. Abonne muta 6h. 6h, baba vie kwedi, banani, tout. Papa Makaya, comme ça, biso, séparation, il y a président Massoum de Brendé. Et c'est pour ça qu'il comment, et pourquoi. Et puis, jusqu'aujourd'hui, bon, ça, qu'on a eu en bonne relation. Non, mingi ba musicien na ba musicien biso ba comédien ou bien entreprise moko songolo pakala ezala mukolo entreprise un jour akozala kaka ye jamais ekuchange be balongoli kolo entreprise mais batu bayaka nde balongwaka ezala groupe avec Masumu alors nga zaki acteur ndingi na yelaki nde na kendaki mais nga par rapport à bana 16h nga betaki bien tala kaka 8 ans na groupe avec Masumu de Brendé 8 après neko longandenge zaka est-ce que balobaka minoko mibale moneti yo zabu pusana mona minoko no soke zabu yanga soke umelika nga moyo kwa yo solo ngapa moyo solo mo ate photo zalaka donc c'est ça quoi yango te salaki ngana président Masumu papa na ngai tina ko longwa na ngai nazonga na musala maboko mais mama chakonde yako yiba ngai azunga meminga tina groupe sans souci. Merci Papa Makaya. On a un problème mon côté, tout cela bien. D'accord. Papa Makaya, ozoki yango boni mukolo oyo sango ya le maréchal akufa katika kibiso. Et yo zaki on dirait pembeni na parce que son Nathalie ba film akala. Ce qu'on a moni maréchal Papa Makaya za pembeni. Et puis pourquoi pas continuer na go ya les maréchal akufa qui après le wana ozaye sukuna tezaki pourquoi? Bon, sangwa liwa ya vie ezaka ndenge ba sangwa ba liwa nyonso ezalaka et yaki salaki biso bienté salaki nga bienté ça pe batu bienté passe ya makasi donc soto bito zonga po ça fait bambule belé na groupe wana ngai ba série moko boye na longwaka ko longwa ba panga suspension déterminée la suspension déterminée pour la suspension déterminée eza ba longoli so pe balingi ba bengisi yo na kotsa ba lettre à recours mais banda ko répondre nga tetina ko sala troupe nanga Makaya Mayuma donc tango banda ko évoluer nga moko ba contrat pe mususu ye ya makasi anita ba vieux musique ba mère Pauline Madanga ba Kilimanjaro Placide banzonzi pe komaki makasi belé et ça là pe po biso pe tozala moi poser que par rapport à bana 16h sona ozonga l'autre komaki pa poser makasi donc tango ane leki et si li vieille mo ko benganga tango ko benganga na eto kutano non na lingi quand même au sala groupe nous mais tout travaillons en collaboration la groupe sans souci bando répéter tout bando ka jour ya tournage alors nazongaki tozonganaki na ndinga collabo pour travailler na ye to salaka 3 pièces puis akufi na ye alors atika biso pe bien tant atika biso bien to continuer pe premier épisode et première histoire idée liboso ya mibale ya misa to côté moi keti ndé balbaka visionnaire ya kolelo kone ala ba mamunaye mutu pazo kambango ana visionnaire alors esenga ki ba benga ngate ponga wana benga na téléphone pa yaka to retourner jeudi na benga bote yo zela to benga yo ti to tika la pe bonga pe ngamo na tel hote na ndenga normal ponga zo mutu mabete na moi keza normal ye aza na vision nae sans super na vision do batika la ndengwana
na muto akambaka groupe ya les maréchal na ye besoin na bonne relation malgré Mombasa qui après le ya vie ko benga ote pour na visionner mais besoin na relation malamu. Oh. Mais c'est groupe comment ya so benga te problème ça problème ya te. Et vinga na bona kuna somo teke ba benga na tournage te ba salinga ni te na zanga da makaya. Na da makaya na ko sa telo moko ya 3 minutes. Na Alex na chaîne allez le balanda 3 minutes na ozalaka makaya puis ba kolanda ba ko sapete les ango ya fantarté. Papa Makaya, merci beaucoup. Parlons un peu pour notre groupe Nayom MM Makaya Mayuma. Ils ont continué ndengeni et kufa nango bien ezali bien dans stopper pour na yoza trop de voyages, voyager mingi pour émission aux qui prévu depuis ce qui année passée mais voyager les kaka. Non. Groupe Koufate, groupe Koufane, somme kolo groupe Koufite. Groupe Koufimba, motani de ba fait membri, akufa groupe limpe Koufa. Ya naoka bongo. Groupe ezali loko ngamo naza makaya omate MM Makaya Mayuma. Donc ngamoko naza. On comprend, mo feza nango bazo répéter na bango mais ne stopaki pourquoi moi ba réseau moko wa biso na Kishasa wa ba chaîne tu vraiment bazo batu la valeur te pourquoi petit ba na 16h pe ba na mamuna bango nga na zo sala œuvre na otia na chaîne pour na chaîne pe ki le liboso ba audimat na bango pe mataka pour na biso mais nga siko na zoa œuvre ne ko tikela bino tourner na bambongo na nga mamuna nga tout après nga na no pesa bino mbongo na suka sanza do pour na makaya vraiment na ko sala ngote vos mes chaînes de footanga donc vous ko futa ba chaîne donc si move nani chaîne na kolbate makaya to sepeli na bo eza déjà so ba yebo na ba no l'excédent biloko nanga à part wana pe na ba internet na boya na pe pourquoi batu mususu baza pe na sérieuté na ba site mususu et comme nango lokola régie des eaux donc bomela mai na simala ngonde facturer ngasi na boya régie des eaux pesa mbongo ndenge ba producteur so nda osala pe mo ba selelo musala ozu image na donc na sens la kwa meso mutu ba makala la rango na zila na selelo image ando l'exercice. OK papa Makaya loko la production pe kufa nango ya nzondi ngango et kuma kama solo ba net yomba bana ya 16h bakota ebele puis bana 16h pe bana ba bactérie te ba petit na biso presque ba msupe ba petit oyo ba yebi boulot baza na formation mais presque ya mingi nde ba bano yo ba kito simsa ngo tamsu saki yo zo tourner simbisi saki ya simbiwana ata mo de kombo bana ngo zela gasto sola te simbisi saki yo jouer sili pesa nga version no be pesa nga yi maquillage na ngana tia pesa bo simbela nga téléphone so appel yamba bana ba koma bactère ba ngonde ba babisi musala ta ba paye moi $700 sala filmer a benge pone ni yaka edengai na loko moko boevier avion pe mso ba yeba ba ngote tile ba continuer ba père ba ngoyo ka bo vie so ka ticket $20 ye pas lui o tengelo wana ko na site mais na site wana ba ta site nde ba bénéficier. Donc pas Makaya zo garder statut qui Makaya na ye babi Makaya te qui artiste qui artiste ni nazo sala nini. Ah d'accord, il y a qui artiste na ye parce que pour Aza Makaya Aza lelo il doit qui faciliter quand même il fallait à 8 ans pas tout mon boyer bana ya 16h bana ya 16h et donc c'est qui ça nga bisi musala ngo monia ligne bongo te azo boni même sur internet bande ko internet to bongo sa muki pour la misala eza awa mais bin bo sola mabe papa Makaya tous moi extrait o na yo to talango ba so mabete pour na to tourner le moko na Calais ya bora ya site Calais mais ça va hein Calais ba solo sola mabe mombala sola mabe do sola bien par rapport à ba makile la ba site mususu do faut landa site wana trop. OK ba bino paro na cheli bino libaya te bomoko ya mboka donc mukonzi nango so amona vraiment Patrick Momo Momo donc ce qui bien te solo bien omona bien moi pe bloka bien pona lole kozala te to solo pe bloka o eza na mboka na nde to vivre boye oya lola to mona ona lola oya awa
ezalaka te na lola tokutana nango te talaka neti mwasi ya boazo seka bo yo na lola bokutana donc okutana chambre Papa Makaya, ça fait plaisir à toi, maman Pauline Momo, notre maman d'amour. Pauline Momo, moi c'est à Patrick Momo. Vraiment. Moi, Esther Oyo, et puis tous en Kessima. Azo Jeep nangai ateka yango mona kima na Afrique du Sud. Ako ekosema mabongo na sepeli na ngote. Andoki. Te na ovanda nani ndo. Na ovanda te. Na ovanda kangu ndo kuzokutala bongo. Na ovanda te. Dikacha sadi. Jeep ba to ateka kenda Afrique du Sud. Oibia ngote. Bongo inarudia John. Loko tia makelele yango. Ye brigadier yango wana aza mwana na. Isa ma pata ya munoko. Sabu zokima kila mela. Kuya kuvoile. Le padre makambo sadi yango yango. Na somna quartier. John, makambo yo za kuliboko kulibangwata mukolo te. Na ndenge yo makambo sala défend pauvre seme qui ne biso. Mubali ya jaki. Na sala ngana za ukulu nga. Bandoki. Bino. Bandoki. Fongo nzima moyo osoma mukulu. Na yete yote. Ndoki. Ndekuno tandayo na chambre ndekuna ngai uza kukendo kufifula uluka kindoki otena za kuluka sigarette tuyebi makambo sala nyo uteka lupango kitoki mocha ndekuna usema wa mingi Voilà, ça fait vraiment plaisir à toi, mon ami personnel Raissa qui va depuis London. Tu as Papa Makaya. Bilo kabouyano le kozalate, bilo koni kozate dans le lanzambe nangai. Tout le monde bloque en dans le kozate, mais bilo koni. J'espère que Bolandi bien ba Isra Papa Makaya a silaté azaka kana musane nzoto et ngoto monia na Papa Makaya. Ipsa biso papa le plomb ndenge nyoza et puis bilo kabolo ozalate. Donc bona c'est ça ba kabilo côté. C'est ça na douceur. On va création na ko incarner rôle ndenge kaka Mocho a pesé la kinga rôle na metteur en scène ya groupe wana poza groupe nangate Mocho yo na pe donc ko yamba ninga pesé la rôle donc pour ko sepelisa mingi ba Ivombi Gogo mobali ya ladi miakaza donc na misa na ngai des mondes mobile à midi mobile moi c'est midi. Ok. Papa Makaya tozonga pona ba mode mukonda donc yé banga na Suède. Ok, depuis Suède quand papa Zara quand parti du mois ah Zara Suède. Oui oui. Oh là là. Donc Azara qui moka ba surprise na biso ya lelo Azara accompagné na vie na nga monde talingi via fula et po vie a flama déjà à côté Mouchoa Sali. Oui, salut mamie. Bonio. Oui, dans le bon, tranquille. Tranquille, à côté à via 12h. Ouais, via 12h, via Ibanana Tongo, donc Makambo na lola donc ezalate. Ning de yangwana donc ba père ba za vraiment humble. Aye banana ema, aza charisme été. Donc azani mutama pekate ma donc asola pena mbokani donc. Ok, yebisa biso pembe na Papa Makaya ozoluka nini ozosala pe nini olikaka fula yo to ndenge nini ou bien ou apporter un plus panaye ou bien ko yiba un plus panaye po ba ndia bongo mo ba mambo isa Papa Makaya. Omoni ba tulokola ba apôtre bazay pembe na Jésus, ceux qui bazay pembe na Jésus tende le loto yeba bangote. Oui. Donc ça toujours diembela na simba vie parce que bangunde batunde basala ba makambu donc il y a grave. Donc ton biso tozana bana mike to enviaka bango. Ah, t'as la père wana. So razolo ba et jouer linae. Donc ba idole moko bongona donc c'est la raison pour laquelle na linga mingo kangama nae. Donc ndengaka Irshilov Hollywood alobaka père wana vraiment c'est un doyen, c'est un ancien. Tozala ba mikina ba sous-vêtement to tale na TV. Donc Irshil aloba mingi geno a démon Irshilov. Donc on peut sombo déposer Irshilov de Hollywood. Faut que cham Hollywood. Donc on appelle ça voilà toyeba muchwa oza acteur Papa Makaya toza acteur à groupe na yo oza gérer patron en groupe ou bien oza peka acteur dans groupe ango toyeba nanu Tengai Papa Makaya toujours travailler en collaboration. On a travaillé dans un groupe il y a docteur Guilain Les Bourgeois. Donc c'est un docteur cosmétologue dédié de la peau. À ça l'année tu as traité mais à disponibiliser des moyens de manière que groupe les kakanga les coordonnateurs il y a groupe wana et puis Natala qui na banarobe nga banani Natala qui ngabité
janvier ou à travailler à peine soit de travailler à Matiabiso pe bagage donc c'est le vie en question na bête tout travailler en collaboration donc bilo moi le kanakisha ça bientôt bozo mon nom là YouTube donc na kin Brazza puis aux environs c'est Kangi fort donc et la monandinga ma sécurité bilo abo na lola donc ikozalate on a lola moi ça boy atika bo donc un grand merci à vous et donc émission Papa Makaya la prochaine nous sommes au rendez-vous na yeba poto dans le monde entier beaucoup de découvrir à koleka yemoko après c'est la idéologie na parce que toujours na grâce à Papa Makaya parce qu'il vit au Salama depuis 12 heures bien na 16 heures Papa Makaya moi de comme na 16 heures wana di adula bazana et di adula fazwa libanga ba Elchi Love de Hollywood donc na bosani bangote Dadi Mbimbi mwana ya Don Angelica mutunanga Dadi Mbimbi donc numéro pe bunga yenga soki olandi obenga 081 351 32 72 081 381 351 32 72 081 351 32 72 le numéro nangangwana ko ce que émission Abisso ça fait un grand plaisir à toi en Suède ouais Patrick et Momo merci à toi mon beau c'est Patrick Momo beaucoup de respect à vous et maman Pauline Momo beaucoup de respect à toi et ONG Lisungia à la vanne Papi Abraham, Angélie Sungi, à la vente Papi Abraham, un gros bisou à toi. Sola bien, Papi Lissungi, à la vanne. À la vanne. Et un grand merci à Thomas Pembe, Rachou Pandaski, la Cour suprême, na Lausanne, Rachou Pandaski, la Cour suprême, la maman na Dylan. Un grand merci à toi, maman Pauline Momo, notre maman Santa Onérien. Un grand merci à Thierry Momo, Eric Momo et Pati Momo. Et il y a Pati Momo et Eric. Makaya Momo. Il y a que Patrick Momo, il y a que Patrick Momo, Eric Momo, et à vous encore un grand merci à toi. Et Dembo Tenayo, ton soutien. Merci, Elchi Love Hollywood de Genève, Hollywood, les boss, les silencieux, les millionnaires, les jeunes millionnaires, Elchi Love Hollywood, Franklin Dickens Nakata Cameroun, Tobo Sainte, Dobs, Flavik Nakata Cameroun, Bambote Nabino Tuyangwana. Ok, on est arrivé à la fin des gros bisous à toi et bon ce séjour à Kisasa, il y a Flat Hotel, la Victoria et puis salle de fête. Il n'y a pas maman Don Angélique. Maman Don Angélique depuis Luanda. Ok, à toi, bon séjour à toi, Mathieu sous les barons à Kinshasa déjà parmi nous, un grand merci. Et bientôt notre album de présent Je respire sur les marchés intitulé Respect avec le grand producteur Rémi Kilo à l'intournable. Maman, Mathieu. Et gros bisous, au revoir. Simbo de notre caméraman Junior Yoyebi donc Azaken Naziba image Junior donc Kapaya Junior Kapaya de gros bisous arrivé à la fin et bye bye. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.